siko yebisanga lobinin amoni Deborah namoni ozana nzala zwa lipa makata olia alobinin bino nde ba congolais bokendaka nango na ba contexte moko boye je comprends pas il y a ebele biso moto to fan to comprendre que papa lo ba bêtise c'est pour cela mona ramena mzela bana bana mikiango bolo bakake bana miki batala bango mo naza OK ndenge naza ndenge bino naza c'est grâce à maman Olive Lembe Kabila carrière no kineli la kineli carrière na mobimba sala nango oya lingi donc maman Olive nga so ba ko mettre 4 kasi kwa bambongo anande kota. Et voilà, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro, bienvenue dans votre nouvelle émission Balobi Yakinsa, le chaîne Koba Plus, Babi Koba Plus, chaîne Bino Bolingaka. Beau s'abonner massivement, beau s'abonner, bafanya stu ya Deborah Lianjala Miss Mongo Babi, moi c'est Mongo quoi, beau s'abonner. Un grand merci à toi Mike Mulopo Babi, yenaza sima ya caméra so bomona ba image o angeli oyo pour pesa merci et pourquoi pas à toi coach Neymar Babi, coach Neymar so bomona Deborah bataille boye c'est que pour pesa coach Neymar merci et pourquoi pas na ONG plus 243 familles sans frontières il y a président Randy Ditutala Balobi ONG na bino toza pour ça ba aide na bino sur tout le plan. Toza vraiment na posa ya aide na bino na ONG plus 243 familles sans frontières. Et Mike Mulopo, panda quoi. Voilà. Tchouké Lomboto. déjà. Tchouké Lomboto, bonjour. Bonjour. Boni. Ouais, kousa. Kale obaksanga, obaksi. Tobengo bana tobengo yaka koba pizza na commandé fier comment fier pour kokoma ka fier congolais za na bongo ta changer rat po komi pembe otonde na komo cha choko nazala boy voilà tuke lomboto bafanyo stu ya koba plus baza pour ça bayeba c'est qui Tchouké Lomboto, azana de présentation à Tchouké Lomboto quoi. Merci Deborah, malgré tout l'obikombo nanga bienté. Je réponds au nom de l'empereur Tchouké Lomboto, international baleine mi maman boko mpembele kamona motote, toujours combattu mais jamais abattu. Wendo yaba comédien, force contre force, pièce contre pièce. Donc je suis un artiste et comédien. Je vole ici na Congo RDC na Kinshasa. OK. C'est quoi battre yo tonde. Mais yo pendo za oza bat babunzala ot. Et mon kili dara bongote mama boti oka lelo mwana botem ka lelo ba ko combattre o bien moté. OK, bozeno na bonga mai na vanda bien pour zela bon ça ne makolo na ozo panzana makas. Voilà, Tchouké Lomboto ba fa nyostu ya Koba Plus baza pour ça baye ba Tchouké Lomboto vie artistique nanga na commis na totalisé 22 ans de carrière na 22 ans de carrière na banda et pas ya bon que je salue en pensant le vessimisé na banda et pas na mena umelakate na betaka 2 ou 3 mois comme ça et na une académie des stars de Modero Totokan les seigneurs la tête du savoir seigneur na biso ba comédien Modero oui OK. La seigneur ba comédien so. To ka ya groupe te seigneur pendia ba comédien. Mais na mona ba comédien so benga seigneur te. Ya benga seigneur. Benga seigneur. Comment donc yo baba oza Deborah Lianja. Comment donc yango nati. Sozo mutabimi na balabala bengo miss blobi suri ni miss moko ba. Miss Mongo. Miss Mongo ba to bengo na WhatsApp na songi. Suri miss nini wana. Moi kiza kombo no to kamwe. Mais siko tant wa benga seigneur Modero. Donc ça combo na ye na boya donc naza wana et pas na ye to na kota wana ti lelo na sala kana académie des stars à part académie des stars na sala groupe na ciel bleu c'est un peu ça boni no ba sanga groupe na ya ciel bleu on olongwe pas Modero ou comment na longwa te naza nazale ti lelo naza donc ya moda permettre na yo o ça peut groupe non mususu ouais papa ndimagi oui, andimi na ye na sala groupe et ça peut évoluer. Bobeba ni te pour le combat
bato bawelelaka kaka makambo surtout mbongo nde ezokabola bato ebele kaka dalipamba kaka boye yo pokei osali groupe na yo. Non, moni un vrai papa parent nyonso alors so aboti souhaité mwana na ya atanga bokoli mwana tanga okola esalaki mwana pas comme responsable na côté na ye esalaka fierté ya baparent so moni parent oyo aboti mwana oninga mwana akende liboso te aza parent mo mabe ndoki ezalokola ya mode nga na koli oyebiki na koli 22 ans na makolo ya mode bobeba na teni nini te kobeba ezalaka nango mwa moke ezalaka nango mais ya kolongwa te ozo comprendre bamisu baya na nsima na nga bakenda mais nga nazalaka ti lelo tu vois nde ntango amoni te mwana koki nga mpe papa na koki ifo nasala bona botoye bakoko papa ndimi na ye soko badifficulté ni okutana nango durant 22 ans nyonso ya carrière na yo. Voilà, on peut dire ça, non? 22 ans carrière, il y a Tchukelo Mboto. Bah, avantage ni no kutana nango, pe ba désavantage ni no kutana nango. Bah désavantage ils en ont les belés. Que bah avantage parce que avant comme on a bah avantage, bah désavantage il y a un belé la vie. OK. Pour bah comprendre qui est yo. Pour bah pe bah yé bah yo. Ils en ont bah désavantage et belé. Comprends? Donc tant que carrière nanga ba des avantages binaza moins mingi ya ko tanga ngote mais ba comprendre qu'il y a des avantages. Il faut tanga ba ba ke non so ba moni ke muto akomi azaki mukie akomi mutu mnene ou soit ba sacrifice ni no ba sacrifice ezali ba sacrifice eza penza ebele parce que à l'époque na ebi tant na banaki pas simiser na jouaka à l'époque ils ont tellement bonatina na Kinshasa Raga TV si nous avons ça beaucoup c'est chaban na habité sur ozala kaka bébé to zala na yebi on très bien azalaki oli misangane na atakino lelo oyambanga kala ouais à l'époque maintenant ça beaucoup c'est chaban bon bébé biso soto bando bana ba mangwanda kaka so ba niature beaucoup fi okena yo mtoye bote ils ont ba to bando benga wa bana mitendo ya film XOR moni ba demo ba na so beteka boya kufina yake donc biso za bongo tango to longo wana président Pamphile o nazo pesa mbote lelo azaba na groupe na Africa Image ndame manga na Academy des Stars tango meminga wana na yokuta ba Ronsard ba président de Soupo ba président Kanto hein ba président Kanto na yo mona basaki belé belé penza mona emo seigneur ba wenge ba dan tant na yo wana ba yamba epenga mais pour tourner na pasi pour bazoa ta ba job oyeka vandika ozotala kaka imagine tanga na joie Kanto ya okufa tant Kanto alongwe Kanto anda tourner pigeon na likolo apumbwe à l'époque on a nazalaka pe na Académie des Stars déjà mais ba bimisa yo te ba finayo bon nakuta bon na ebité ndenge zalaka ke nakuta ba o déjà bazala wana comprends nakuta ka ba Ronsard na ba président Kanto elongi ya feti ba blo moi bongo mais tant ngana ye ba yambanga na test na salaka et pas l'honorable na PC Mbote l'honorable donné à Kilanga à l'époque on a zaka na lemba vanda wana na télé 2 tu dois répéter wana zaka ba un certain mardi comme ça tu répéteras lundi na mokengeli mardi to za wana le moins bon film les cas mais nga les gars c'est loin on a bien biso ba maisika moi jeune moi mo ketata ya ngolwa s moi pemba moi na machombe mais yo po lobilanga lelo mondo takinenga merci bon le mois bongo et quoi arrivé Académie des Stars et voyager et que Brazzaville biso totikalaki na ba butila ba msusu ndetango yeko zonga Académie des Stars et ça les dislocation donc et panzane kabwani ba jibombo ba kei ba kanto banan wana na no jibombo wana kenda azali que je salue c'est ma sœur azali non parce que pe bando tourner na mode na makambo ya liebela na yo zala epekate nazalaki déjà OK nazalaki déjà na kati ya Académie des Stars tango ba to panzani film ya œuvre d'art titre na wana œuvre d'art et si la gina noté
il faut continuer. Mais, tellement il y a mon démaillé, il est trop. Ah non. Photo kata film, tobo makanto. So batala jeune mo boye muke moi pembe makoloka ya pembe ne bachanga bonala na se. Ba si pikinge longi matika makola pembe ba kanto akufi. Ba blumo abongo. On comprend et kenda bongo. Mais to persévérer ki kaka toza ti ba the best président the best na ebie président the best ba yo kota ti ne ba président Gesho ba yo kota ngana zaka wana. Ti lelo na zaka wana ba difficulté ebele et puis tant to yesu na moment na yo kota na nzonzingi na mwa suka. On a déjà ba président Gesho ba évoluer. On comprend. Mais au sentira ye tala mama po batanga kombono na scène okutana prenez l'exemple ya neti ya Gabi okutana boye na mutu mo boye ba ko petaka ba jouer ka bato ba yebanit ba tanga na ba kombo ba ona bango meyote débrouille-toi bimba siko la kata bato wana so soza mayele te au perdre comprends donc to souffrir trop baba souffrance mususu ezaré boyo sengani ti bo tourner pas bato mama ndimaki na ye mais papa e bayité to bo tourner boyo papa koti bango banani bondo sauter ba mire bo sauter ba mire donc ba désavantages za moi mingi mais lelo Dieu a fait grâce que moi kombo muketo yebana donc c'est un peu ça ba avantage otangita ba avantage ba tanga OK ba avantage c'est belé lelo yo ya minga na plateau za avantage neti ko bativier ya minga talaka niveau peut-être nas artistes les bosso comédien les bosso les ka awa peut-être je ne sais pas bino de broyer vous allez bossoter voilà donc de nouveau pesing opportunité à releka na ko bativier déjà ba bisinga seigneur papa na ngasa leka wa donc les seigneurs modéro déjà mon qui papa les gars qui moi na ayo allez et ça les bien donc ba avantage des yangoyo boyambinga bah avantage je me suis dit que la vie il faut avoir la patience sur le lot na comment ba ami ebele ba Jonathan Bolingi ba di merci Mbokani on se comprend ba président héritier Watanabe Gogan on se comprend Spiritas sur na comment ba ngoi ebele bongo c'est grâce à théâtre ba avantage ya ngwana et avantage musu amune na bossa na ngote on a pesa maman Olive Lembe Mbote sikaza na ba même na Dubai est-ce que Dubai on a bien copa Dubai on ba katango tondeni bakata ndeni mais okenda soute bon Dubai ils fona kina mama ouais zaka ya mama kala si mama zo miwa ba artiste mais yo non to sala ba tour na tour na bango tant biso okenda ba miso batikala kati te et alors neti coupe wana bakomo ke Dubai siko neti kwa neti bakomo fina bino non mama azalaka na bato te ke apesa bato bafina bato non asalaka elo omona motema na ye eza na artiste mo en fait na tanga kombo na ete ye muta salaka liste ya bato bakenda Dubai non artiste moko te artiste comédien moko te asalaka liste pona mama mema bato na Dubai ye moko mama nde aponaka bato donc c'est normal tant maman mema biso na Dubai baninga mso bakomo kende na okoti na koketo pona nini na côté na oketo te na ebi ke mso voyage mso ya tu vois côté wana penza il faut ko fond la moté mapona baninga nyonso biso pe tokendaki tozongaki ba miso pe bazokendaka tika pe baninga ba okende pambola baninga pe pambola bangoti yoko sepela te donc c'est un peu ça voilà tu que le mboto toza ko ba toujours na émission na biso idole ya tuke na théâtre ezaka nani Junior Lusaulu mon ami Junior Lusaulu wana na hésitaka te koloba bango parce que eza na ba jeune ebele na théâtre ba on ba ko kondima ba master to ba leki na bango te yo ba banda liboso na bango na koza la leki na yo na âge même sous na musala na za ya na yo il y a beaucoup de gens au bazar na kilo wana do lemo kilo ya loba kete kingani mais net na kati ote net artiste mo peut to lekane pe kana émission bien tuni idole no na théâtre na biso bien que non pona ni mutu mombo apona na ana biso na talinga bite oza congolais ya Libanda oza congolais en fait c'était une fille donc azaki congolaise mais
Au lieu pour notre tout le monde a maman bolingo. Maman bolingo. Je ne sais pas. Maman n'a ne bébé baza ah basa ba théâtre ba tika ba combo bazali. Maman chako baza ba rose idole na bonté mais il y a que non bon ils a yambo comme sous. Non, ils a peut-être ils a opinion naïe, tu vois. Même sous il y a talaka moto na trop il n'aime ta poussailler à ça musalo à ça. OK. Donc na ko PCP faute. Comprendre il y en a PC il a traité na ba complexe mais nga mon à réfléchir, tu vois. Mais nga siko ezaki nga na banda otala junior trop na ba lemba na biso wana otala jeune mobo oh mastat ma oleka moi ya mwindo mukie azoba français na sera mwana koko wana ko sera mwana koko te wa sérieux wana kala zoleka na pléiade ska papa nanga modera uta et pas masebe mbota masebe ya lolo vous comprenez wana à l'époque biso tout bana Chikeva comprendre yepé Chikeva mais oleka na télé autour ça va bonjour alors dit et Chikeva des jeunes ça venga pena ça ngopé ah demi tout est dans la goma hollandais trop na écran so ce que player de leka na la vendre sco bona otala na raga na otala player de leka na goma sco zo batik na ye sco tango ngapi na koti mondango to kutane to komba masati lelo to mo jouer do hermo yekuta bando betango le moment français bablo français ngala zo ngam na kangiango na tion sur papier na mémoriser ngo na luka place moko boy soki na moni place la place moi il faut na côte ça mon en français na côte ici tu vois donc atenga mamu be junior atang sa biso théâtre na mokengeli na tableau OK bato be babo yango te académie des stars belé to l'équipe moderne belé junior atang sa biso théâtre wana comprends donc junior le Saul mon pote. Effectivement, ce qu'on a pas notion et belé ba but à théâtre, ba marambo belé, ça grâce à Junior le Saoul. Et moi aujourd'hui, naza fier na kozala idole nangeza Junior le Saoul. Donc cela n'empêcherait pas ya koloba chaque jour que Junior le Saoul baza idole nanga. Ba misu ba okende, yo papa no modero ba Junior za idole no. Non. C'est Junior. Mon papa, c'est mon géniteur. Si on a lobby, hein? Papa n'a bino. Papa n'a biso. Aïe, bah, t'es que. Azala libosa public. Et que bana mikebe basala nini. Batala kae. Oh, ye. Aloba kaka makama be. Aloba makama be te. So aye biso ke namoni ozana nazoka monoko bolo nazoka posa ofibe mo eloko moi sucre. Siko yebisanga lobini amoni Deborah namoni ozana nzala zo lipa makata olia alobini bino nde ba congolais bokendaka nango na ba contexte moko boye je comprends pas namoni na kato na question autour de la question ah oui namoni na kato en fait je m'attendais que olobata OK ça va to pesa papa conseil non conseil mo te to pesa papa parce que conseil et belé biso moto to fan to comprendre que papa lo ba bêtise c'est pour cela mon ramène amzela na bana mikiango bolo bakage bana miki batala bango mo bana mi belanda modero tu vois bon na minute ce qu'on a besoin de conseil zaka que mon papa a le barani bêtise mais biso nde bato et ça le mon na pe son âme souci bantu OK na scène yena fatu na souci bantu abi basi bakena kombi kuna ba suzi bato ba kena combien ngo siko bato misu ba okanisa mabe ozo ba terminer c'est quoi le bango on annoncé le ba liaison moko boye ke muto ke makanisi mo yaza ndi kuna te chuke le mboto yindia Deborah lelo yo soki batie chuke le mboto ministre de la culture PR apport ya chuke pozani na théâtre parce que oyebi makambo nyonso tovivre na mokili nyonso ezalaka cinéma mpo ani cinéma nayebisa o lelo oyo tomona tokomi pembeni ya baélection mpo tozwa le président papa na biso son excellence Fachi Beton mpo akoma wana esenga bato moko boye nous, les cinéastes congolais, tous à valoriser parce que bato baye bin des valeurs na bisoté.
Grâce que son comme na côté ouana qui est ministre de la culture et art, vous allez voir, tout va changer. Na lo batte que nous avons comédie na tiana non, vous avez comédie bango ça pas tata yo moko. Vous avez comédie mo muté poté pété péta, o tie wa ma baby. Mais na rozona ba comédie au baza mayele. OK, tout le monde to promouvoir art culture na biso. So le long ça nga passé balobi no to comme ça Nollywood. Or bango tout ba se référent à théâtre na biso de chez nous. Hein? Ozaïa Titenge Sana. Paix à son âme. Un grand réalisateur, un grand metteur à scène. Tu vois? Bah tout wana nyonso ba se référent à théâtre na biso. So le bango ba comme grand. Le tout monde ndeko na biso. Voilà. Akeme komeli biso ole to CP là komi eloko ngo pe nazo lobela ngo voma biso ekoti pito pas non bien en tout cas bino artiste je ne comprends pas au lieu bo s'aimer amour na paix mais bino pourquoi bo s'aimer kaba en non to s'aimer bon uninga bino abimi mboka aki tourner na bato susu au lieu bo za la fière na ye mais ekomi problème non eza kushinyo ya ba comédien te baza contre ye. Mama omoni elo miso to bossa na pe na biso ba comédien qui déjà ça ya RDC to komisa YouTube lokola isika mo compte à rendre voilà tu vois donc so on a un problème na ndeko nanga oli to si sanka YouTube caméra za la kité mais na rien on a te ba yeba oh to bossa ke to za ba éducateur ya masse exactement tu vois nga esengo ko za ni esengo nanga za yini ta on a moni ndeko nanga exil akena Nollywood na moni va tourner na ba chukuma a tourner na banane oh et ça n'inga bien point ne ça n'inga bien c'est parce que total ki bango na ba se référent na musa na biso mais bango ba propulser ba ke liboso parce que bazana ba mécène ba gouvernement na bango echa bango poids mais biso a weta biso kara yo ke na bureau mo konzi mo mona so ata comédien yo checker bo ya fa na wana futilité mon les comédiens ils attendent. Oh, toi, tu yamba biso à l'aise, yamba biso rapide, pour biso ne toyelo, biso te déstresser quand tu belé te, même quand ba politicien belé, au moins ça va pas comme belé na mutu. Mais soit tu quand t'es là t'allé et oh d'accord, ah c'est petit c'est voyons. Ah c'est cas, ah ça c'est déstressé. Mais tout ça valorisé te. Tout ça valorisé te pourquoi? Pour biso moko to mi yebité et lokoni tozo sala. Est-ce que vous comprenez? Ce qui to mi yebi tous à la valoriser. Comprends? Tous à dévaloriser, mais tous à la valoriser. Si vous moninga keboy, on est tous ces plats. Ah, ton mokota, bisokoto yi. Donc qui? Bama bambe comme bima. Si vous bateau baza kuna libanda pour na payer comment mutaza kuna libanda nous sur à produire pour nini. Alors que bazo finga, bazo finga na anglais kozoe tazando ki. Allez-y comprendre. Communauté congolaise na habité nzambe. Yango na mitu na nzambe to sala yo nini pour la biso bongo. Tu vois? Donc c'est un peu ça. Biso ba comédien il y a Congo RDC Kinshasa précisément, nous devons changer ba comportement ba mentalité na biso. Yango pe ça la biso to kende liboso. Voilà, tuke na tuna sous question oyo na makambo nyonso tozoleka na bamsala na bino o entre autres qui PD qui lesbienne na makambo babakisi yo moko elobela yo nini elobela ngelo te na mutaza ndenge na ye mutaza ndenge na ye na ndeko no mbali mobwe poka batia ye na mwa pièce mobwe andimi na ya pesa na ye te wana ndesko nde ayebilo kwa sa te to ayaki théâtre ko la ba parvenir to ba za parvenir so bi que ça musana za professionnel yo o mi pesa te o koma mwasi pa ya producteur ana talent na ye ana talent na ye za ye ni na loba ya na loba o cause na talent mais ce que mon moto ako comment dirais-je ako propulser yo te abimisa ote o ke pa mutu momo ye moto nde abimisa bato a proposer yo o mi bosani ke yo za na talent o mi kabi mbeka o komi pour luka nini o so mutuka ba mono leka na bagnole o comprend ba mona yo o ko bosani ke nzamba pesa otana donc eza pas pe mawa théâtre za musala mo basimbela ngo kisite nga benga musala ba noble kwa musala ba noble allez-y voir comprendre un peu le loké bato yo basimba kisi na théâtre o ba propulsa rapidement
so luki bon le bazate luka bango qui ces aïlo moi moké aux yeux pas succès donc succès mon rêve un clin d'œil pas mathématique ce que tu as na artiste na biso basi ba komi ba lesbienne au mona maboye bazo bebana kasi yango lo no bat et l'autre ça la biso sur la mokilo to bosa na ke nzamba zali OK nzamba pesa ka nyoso so to beta malona beti masola ba avantage mso to kenda Dubai na mama lever belo bazana ba sisi lelo ba kenda kate ba yebana ka pété à l'époque est-ce que vous comprenez ba yebana ka pété à l'époque ndenge ba yebane on se comprend ah siko au moins ye makambo eza kaka laisser le temps au temps so solo na simba lelo kisi bon le ba yebinga lobi na soute inaperçu lobi na zo logota ba sachet na nzela ba ba filming oye baté on se comprend et alors à quoi sert na simbakis na ça le monde nga chuke nga na chuki na sina sala nga kombo nga obenga no nga na film ete obenga ngai na zaka chuke siko chuki yango na za ato nga ba finga nga tourna vie jomo finga bina yo nyame mesi tala oya la mutuka mutuka so bina la zapeka yanga iti yoko to so na ki shasa na ibite so na linga mwasine jongo na ibati so akufatile na ibite yo so na ki shasa so ibanga bite na sungo jour ngo ya benga ngamo no aéroport na yo zo ngamo na yo zo yo donc no yambo penza après bando beta nga banana aéroport ti esiko za loger na tikio nga na zongi palais lobi lisusu na ye bando beta nga lisusu on comprend donc batuba komba nga mona bato ba kendo simba kisi na ebite basimbila ngo poanini mona tete biso et bima ba biyo po simba pekisi nga simba kisi ko bona wana kana kisi makasi ndina boye ba bina mouchoir non mouchoir oh là là nga toka trop na nga oza papier mouchoir te na nga oza papier mouchoir te na zaka mingi na ba mouchoir nga na simba kisi ba doliprane ba nani ba machin so belo simba kisi o mela kisi tu vois donc so yo pa nga simba kisi hein ba tumso ba ni ba na nga kinga simba kisi avion te banganga baza partout afutika transport akia simbit akoyeba sikoyo retour na ndenge ezalaka na lobi bwe nga na za chuke eza kisi te za nzambe obi nga so bando beti masolo ndenge nzambe salanga ndenge nzambe abimisinga mukie na théâtre on dimanche nga mata bangomba mangenge pena na ngenola ba 3 jours mangenge mbula peta wana fute na sima mokenge na labwe comprends avant donc on a bouti mangenge na lali après 2 semaines appel à maman Olivier Koti est-ce que nzamba ya nolio appel à maman Olivier Koti te ya Dubai et comme ko est-ce que ba kingakati po ya moda ya maman Olivier yebi yo tambe po papa kende jet bosso jour en opéra comme ba comme biso toke kingakati otokenda ba to belé tout ça mbongo okomba maman abengo tu kera bemeli si vous avez yo mutumo boy bino ngate je m'en fous. Voilà, chers internautes, car ndenge ezalaka babi chaîne ezakaka moko koba plus 50 na ba mingi te na benga bino nyonso rande bo s'abonner quoi. Bo s'abonner na koba plus babi chaîne malunga. Chaîne SCP sarabino. Chaîne elongola bino ba stress. Chaîne barsaka ba plus na ba vie na bino. Chaîne epesaka vie. Soko linga ko kufu talika koba plus be piu biki mbala moko. Donc on est là pour essayer no d'aller sauter. Jamais. Ah bon? Voilà, tu quel boto émission soko moko to comme soko na suka na lobiso mingi tando toki. Tu quel boto. En résumé. C'est le bilan ya vino ya théâtre. Bon nyonso. Eza positif ou soit négatif. Aux la question moko mystique hein? En résumé. Ouais. Donc on a ça la bilan. Voilà. So il a réussi, il a réussi. Voilà. So na lobby na ça la bilan nga banana bandaki nande na za lelo yo. Je vois que il y avait un moment où na mataki hein, il y a un moment où na mataki et comme pe na moment na kiti. Comprends siko na komi ko zonga. Parce que moni ya nzambe zala. OK, voilà. Chouké Lomboto. Est-ce que internet et BBC Moussa na bino vraiment
En quelque sorte, oui, en quelque sorte, non. Ok. En quelque sorte, oui, en quelque sorte, non. Mais justifie-toi. En quelque sorte, oui, parce que au moins, le Internet, et là, il y a la vitesse, mais caché, maman, tu me dis, je la biso penza na calendrier, dans une zingue et soutien. Comprends? Et comme quand on joue, on peut jouer bon mot, miette, kaka, ok, parce que nous soit na chaîne YouTube. On comprend? Si on a bien yo, moi pour boire, ils pas ça mina yo, moi c'est un petit na yo, connaissance, bleu moi bongo. Tant que nous yo, on les azoyo que na valeur que artiste aye pour à tombola chaîne nanga, yo zona ba ndenge mo boye. Na sugo yo ka zo 1500. Franc. Congolais. Quand on a une journée mobile, tournage, on a 10 gars, film. On a terme, 1500 francs. On a bien en terme. Comprends? Oh, bon, oh, tant on a un cycle, tournage, on a un PC. On a un micro, on a sous véhicule, on a un moto. On a tellement arrêté. Si on a un bureau, on a un Kevin, on a un express. Vous comprenez? Si on a un peu de temps, on a parlé, bonheur, lior, ben, papa qui est boulot. Mais ce qu'on base papa qui est boulot, papa ya la résaté. Vous comprenez? Mais on a parlé pas nyongi, on sait qu'il va y avoir personne qui gagne. Et si il y a un transport, mais si il y a un calendrier, on doit savoir que la CD, on senti que tu jouer figurant, to figurante, on senti que on a amené un bon moment il y a bien. Vous comprenez? On a un bon moment il y a bien. Donc, le long nabi et baby pour na makambo wana nabi. Et bon ici pour la vitesse de GP, tout le monde le ba internet ba bimé belé. Hein ba ki le bimé belé et ba développer belé oyo ba yebani le long na ba sali succès le long na internet. Ba et sungi pe bango. Tu comprends? Ya nabi. Non, na oui, peut-être oui, non non. Comprends, on a des sens wana. Donc c'est un peu ça. Le lo chuke lomboto soka koki ko dédier carrière né ko dédier on panane. Ah, question moko matata. Comment ça? Question moko ça maintenant dédier on maman Olive Lembe Kabila. Point. C'est parce que azar maman mon so naza le lobo hein. Donc on se le dise hein. La bande na au théâtre. Qu'on se le dise. Quand maman Olive a payé moi pas mort de la vie et qu'elle a commis assise comme ça, c'est grâce à elle. C'est grâce à maman Olive Lembe Kabila. Oh, nganaza lelo. Comprendre? Je suis reconnaissant. Donc, on a dédié carrière nanga mobiba parce que normalement on a pas ça té. On a besoin de vérité. Attends, modété. Non. Comme ça la polémique té. Comme ça la polémique té. Na tout ni kaka. Ya modèle za papa nanga. Yem ta a fungoli nga bimisi nga yena maman Olive monanga. Son par rapport à standing naza. OK. Ya ndenge naza. Ndenge bino naza, c'est grâce à maman Olive Lembe Kabila. Donc carrière no kineli. La kineli carrière nanga mobimba sala nango oya lingi. Donc maman zwango. Voilà, ce qu'on a bien. Maman Olive to ka pesa bino bambongo ebele na ba te bambongo nga pesa bino ngo. Point. Asunga peuple congolais asunga ba artiste mboka na ye. Alors mona ki nous souffrons. Mais donc maman Olive nanga so ba ko mettre 4. 4. Kasi kwa bambongo wana nde kota ba polémique tozomona ba artiste ebele bazo swana bazo bunda bazo bebana. Te ba bebana poani. Oh, muninga zimbongo no bebana poani. Ozaki ndoki? Ozela tutana yo ba ko pesa pe yo kozwa. Oh, non so poani maman Olive pe so mbona so nzo pourquoi? Voilà, tu que le moto, tous au monde a baleki na bino, en fait, disons bande ko na bino, da ben ana asboe baza baleki et neti la donna, tous au monde awa ex na ye azo sambusa ye na internet. Azo tambusa ye soi-disant bimana ye, asala ye boye ba audio bimi na princesse, makambo belé en tant que yaya. En tout cas, Nako Sayote, Madebo, Malianza, Miss Mongo. Naza penza mieux placé te ya Rolanda Marambo ya baleki nanga basi. Naza pe mieux placé te ya opesa bango conseil pour ba mikolo. Mais
et le monde dans le bana moi mo bali asambisi net leki na ngaso nini ah papa oba audio ebimiso soki ba audio yango na nina obati nde ba so na princesse na téléphone na lobi boy naza mieux placé te ya rolana makambo na baleki na nga basi naza mieux placé te ya kopesa baleki na nga basi conseil mais nazo bana mwana mobali wa bimisi makambo wana abotama na mama à moins qu'il y ait un leki ya mwasi te to baleki ya basi te c'est un peu ça osuki na wana suki wana motamaele. Voilà, chers internautes, c'est la fin de notre émission. Balobi, bon s'abonner, Karandeng Zalaka, bon s'abonner. Vraiment, ça a été un plaisir de te recevoir. Dans le plateau Nabiso. Vraiment, Karandeng Zalaka, moi dédicace. D'abord, Napesio, merci Deborah Lianza, l'équipe technique Nabiso, Mike Moulopo derrière la caméra, na chaîne Nabiso Koba TV. Là, on a la chaîne à Papa Koba. On a monnaie Koba TV. Donc, merci pour l'opportunité de passer dans Ngaï parce que à travers l'émission, tout le monde va bisoter, biso. Donc, on a un respect. Respect, Penza, ça bien. La Pessimbo na Baïba Soutenaranga. Mon ami Yves Mosengo, les Belges. Yves Mosengo, les Belges, je te salue. Mon père fondé KBA, KBA Greffe. Je vous salue ici Kozali. Mon ami Jonathan Bolingi Mpangi Merikani, je te salue. Je salue Dieu merci Mbokani Motema Marlène Tessa. Je vous salue. Je salue la fondation Foyukas. Fondation Yuyukas Akonde. Nous sommes en REP. Nous avons la partie politique dans la REP. La REP, il y a son excellence le ministre Guy Luando. Talaga Biso Iso la Iso. Nous avons la REP. Je salue. Banana soit ciel bleu, je vous salue. Comme chef ten nabino ano datina c'est na moni chef sont coupés, na moni chef ten lidi, na moni DT nabiso reti matezola. Je vous salue tellement na ngabino mingi. Na pesi mbote nanga na Jonathan na l'externalité positive. Jonathan na Yahweh mabanza garçon noir bilamba ne lamba donc tina lati boye Yahweh mabanza yo moyebi na pesi mbote na Naomi Kaembe, je te salue. Na pesimote na mien mon cas, je te salue ici Koza. Voilà, il y a président Randi dit tout à l'heure, voilà babi, ONG na bino wana, toza na poser ba soutien na bino. Toza na poser soutien moral, physique, nyon surtout, toza na poser ba aide na bino surtout na ONG plus 243. Ce qui oza na poser au kuta na président Randi dit tout à l'heure, numéro nanga ekozala na baya l'écran na bino wana info bengai na commémore il n'est pas président Randi dit tout à l'heure. Voilà chers internautes bon s'abonner toujours nga eloko na beta kasete ka yango na ba chaîne na bino ngo tout ça pour ça au monde ra Deborah Lianjala Miss Mongo chaque jour yo pe s'abonnera